Salut notre cher abonné qui nous suit partout dans le monde. C'est Ritmbia, votre présentatrice. Lelo Toza, na journaliste de cette émission, mais c'est Gloire. Journaliste Oyo a réussi à Kokutanisa, un enfant abandonné, maltraité par son père. Lelo a Kutanisi na famille na Oyo Eza na Lubumbashi. Yango Toyambi, journaliste de cette émission, mais c'est Gloire. Sans plus tarder, je dis bonjour, monsieur. Bonjour, madame Rit. Ba téléspectateurs na biso balingi bayeba, pe ba abonné na biso balingi bayeba comment et qui rencontre ya monsieur Gloire na l'enfant de la rue, Oazala qui est abandonné pe maltraité par son père, beaucoup tanaki na circonstances nini. Voilà, merci pour la parole, madame la journaliste. Circonstance où écoutani saki biso na mwana wana. Ezalaki jour moko na oleka mwana wana bazobunda na muninga na ye. Ye azolela akangi mwana mobu ya muke na loboko. Alobi na kotiko te soko ozongisi bilamba na ngai. Camarade yaka problème na bino ezani. Oh non, na l'accès bon place nga na lala na mutuka baye na sima na nga bayibi bilamba na ngai. Na somba ndeka na memela tubulo na somo bilamba na nga na bombi bango baye koyiba bango. Ngabi petit sali boye po aneni. Comment mutayibi bilamba ngo nani? Oh wisa ngabi yo wisa yaka. Longola bilamba no pesa ye abandi lela. Longola bilamba na yo pesa silai. Bamo ba doit commencer que wane bamo nabi d'accord si la yo la nanda goute poani l'histoire a commencé et voilà na eko vanda ne moi ba temps en temps ngana betara gaming kenda casino ba play ko sa nini to to komo mesana et ba ko arriver les sous ceux qui ba tutu ba longo na casino ya kenda kata zala kaka wane longi mawa boy. Oh papa na ya benga na ye boye banani ba camarade na ye ba laksinga ba camarade na ye ngabi bozo transport bokende pa papa na ye bozong se boba batindi biso pa ya moko boye aza journaliste abi bozong sa silai na ndako soki bozong sete aroyola bake kuna bakuti papa na bango te bakuti akuti mbanda mama na bango benga ni ye lisusu ben so lungwa boye ba qualification ka ya mabe otoki koloba te yo bika mutso bazo négliger qui on dit quoi en français qui cherche à noyer son chien l'acquise des rages. Donc mutsuka lingi a nuire mbwana ye baboma ye bien négliger mbwana ya kosaka mbwa za na rage yango na bomi et point fort ya ba mama ya mbanda bia bato ba maltraiter bato bakakiza bato ka na sorcellerie o aza na sorcellerie aza moyibi aza boy angani so na landa ki yango te parce que je connais aussi la souffrance, j'ai vécu avec la souffrance, voilà, je connais comment ça fait mal, comment vivre donc sans les appuis dans ce monde, c'est pas facile. Et j'étais vraiment affecté na problème na ye na sombele bilamba totalement makambo si mais na bi jour mo bona comme c'est le quoi moi camarade na ngana comme ko place on to comme beta ne plein ngadi yo ngana okangisa ba parents na yo ndenge bazo négliger ka yo boy na okangisa ba parents na sekanga ke DJ Gloire wa makambolo baka to seka DJ Gloire oh yo ozanonga mikate ndeka tulobana kina yo ozanga mikate de ozanga facile merci. Un jour on avait une émission avec vous à propos des infrastructures. Okay, et l'émission n'a pas tenu. D'accord. Je me suis dit comme émission est salamité au lieu journée les kabwe na lamsano likambo tu ne sais yaka to kende lelo nazo yamba ulala ka wapi nda memenga na muna lala ka awa boye nde to bengi ba NDP ba réalisateur na biso to bengi ba Exo Boy ba Jolu Kuli ba yewana tout ça brief to pesi nini ba sali ba cadrage na ba ni ba activer caméra to bande sur la na petit to sali SOS et voilà, c'était ça pour un premier temps. Mais Azapé Moutaliboso te na sali bon. Je l'ai fait à plusieurs personnes. Ah. Okay. Bon, bah abonné bangi bae qui est monsieur Gloire. Aza monta service ya année. Do à travers la ONG encore quelque part. Monsieur Gloire Aza simple mout. Ana service mo à travers ka.
aza pe na appui moko te oyo azwaka na makambo oyo. Donc nyonso oyo ti ntango mona nasala baeffort eza na bapropre effort na ngai na bambongo oyo nakoki kosomba loso na ngai na ndako na madesu na ye nde nabimelaka nasali badescente nasali naza vraiment na appui te naza pe moto ya aner te mais sauf naza respecté na mboko par rapport ya bainitiative na ngai. Donc nano nakenda te devant poste ya la police nasenga service bapimela ngai. De ce na posa ya baelema mpona kosala descente mo quelconque naza na facilité wana. Voilà. Donc, l'enfant abandonné, maltraité par son propre père, Lelo, grâce à Monsieur Gloire, journaliste de cette émission, Lelo a retrouvé famille nae. Ce genre de jeunes qui se trouvent ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo, bazana pour ça, il y a appui penza. Ce qui te moni Lelo, moyen oyo, canal oyo, ye moko, ayaki, a interviewé qui un jeune, auto ebi qui plupart y a ba journaliste na biso, avant basala, épreuve moko quelqu'un, basengaka toujours mbongo, mais y a salengo gratuitement, et ça problème y a cœur. Bon, tous on a sujet ya, moi na biso Lelo, et si ka azali na Lubumbashi. Bon, étant nini o trouva qui est? Ok. Étant na trouva qui il était vraiment sale, hein? Ma papa moi ya bien te. Et moi ndenge batumba ba moto Dédé sera ba témoignage ya ba minae un mois avant nga na ko intervenir abande ko suba makila mbanda ya mama na ye a mwana ya papa na ye soki mama na bango ya na bana papa pa ya na bana basangisa siko bana mama na bauta oswe na libumu za na mbuma mobo na libumu mino mata esala e boule moko wana voilà ba eta o na kutaki na yango. Oh là là. Bon, eloko nini mpesa kyo envie wana ya kosunga ye eza na eta oyo otrouvaki to eza na ndongo za na compati mwa mawana ya motema. Bon, eza nelo moko te epesinga makasi ya osunga ye po azaka ka yende te na osunga. Donc makambo ya balabala ezo continuer. Tokokoma na 100e épisode. Peut-être faute de moyens de mtemendo sala qui est to tourner na ba léger retard. Par exemple ko travailler sous 100 émissions na 200 jours mais vous travaillez même sous na 2 ans parce qu'il faut des moyens pour na sala ba descente ba nini. Ko sunga batu eza ndenge nzamba sala nga na motema. Ndenge nzamba sala. Ngande nde na zanu awawa. C'est mutu moko le kaka boazo souffrir. Alors bien zo beta lisolo ya vie na ye ya souffrir makasi. Donc automatiquement ko kate ma miso etanga ngai. Na yo kela j'ai l'humanisme en moi donc naebi importance à l'humanité. Je connais l'importance de l'homme, je connais ce qu'est l'homme, je connais aussi la pauvreté. Je connais aussi la négligence parce que j'ai vécu cela. Moi les problèmes oyo ekomelaki silai ya suka oyo ezalaki ke na ndaku oyo bake wana papa ke kozwa ndaku mukolo lupango abi suka 4 personnes papa poni silai ba benga na ye a victimiser enfant na ye po bango batika la l'aise. Moi j'ai été victime na dossier moko bongo oncle moko azwanga na tanga na 6 années pa na ye bayoka na ko lupango 4 personnes ceux qui 3 ils tozaka Francis ma fils bazaka 4 ngana yelo kwa 5e babaka suka 4 et naib sao j'avais 13 ans faki natanga 2e CO 13 ans en plus mineur ouais. Papa na amenanga vidir ya osakanate donc papa na va à bayer ava kanga lupangu il faut s'assurer que ngana zate faut tellement penda ko za studio faut ba permettre ye à côté de mutu atala na kati si je suis à la maison ou pas si je suis à la maison so ba bomba kinga d'office faut ba lobana bima et tango ya rivaki ba esengelanga na mombele na veni mbe soki mbe ba nini
aveni kaya mombele wana fayala baveni fayala babilo mwa bongo oncle wana zaki na choix ayaki osengela nga place na église na lalaka en attendant ba osala ni je te dis na souffra na ngungi ya mombele ti ba parents na ba ya ko intervenir. Donc je connais la souffrance des j'ai été victime, il y a maltraitance dans la vie. Donc, en fait, les gens m'ont beaucoup maltraité. Je connais comment ça fait mal. Je connais ça fait mal. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit à mon Dieu que tout ce que je gagnerai dans la vie, donc, en partageant, on a bateau basa faible. Tout ce que je gagnerai dans la vie, en partageant, on a bateau basa faible parce que j'ai vécu la faiblesse. Okay, je connais comment ça fait. Bon. Message ezawala dans les cas tous les enfants surtout batebele les enfants mineurs oyo papa akei atike papa ndeko oyo papa jumosi mususu na lolenge bazo vivre l'injustice et tout ça. Bon, avant qu'on aide muninga il faut yo monter subir déjà passion wana oyo kaisika wana et tout. Bon nalingi na yeba eloko nini ezalaki difficile na recherche au bande kosala pona mwana a retrouver famille nae en dehors de bon pour s'en sortir dans la situation. Ouais pour s'en sortir dans la situation retrouver maman nae en dehors de la ville de Kinshasa. Bon eloko ezalaki facile ou difficile? Bon, eloko nini ezalaki difficile, oui. Ezalaki difficile pour retrouver mes parents en dehors, il y a ville na biso en Kinshasa. Okay. Quand j'ai fait cette émission, c'était pas d'abord na idée nanga à retrouver mes parents à l'époque, car quand il m'a expliqué déjà, genre il y a mes parents bimeli na monnaie déjà que aza papa lingakete, maman lingakaete. Ou bien maman koko lingé mais maman za négligente. Okay. Donc tellement bimi na famille moko ya négligence nazalaki nanga na posa ya konuka vraiment ba parents na été. J'avais réalisé cette émission pour na konukela ye appui aide pour ayeba kozonga classe ou bien na inscrire ye na orphelinat pour na bande da ba procédure au côté na orphelinat. Et tant na sali yango voilà vu que tozo travailler na univers ndenge chaîne eza chaîne na komozo bapel mwana na ndenge nini na okutana ne jour na okutana we nga soki tant na oya na opese na oya otikele $100 $10 les 10 les 11 na ozana otikele $50 mais avec certitude comme nous sommes devant la télé batu o nyons tout balaka kinga ata mutu mota pesi nga ata $5 hein ata mutu mota pesi nga mbongo na ko zwa sunga mwana na silai pour date pe koka quitté parce que batu mingi balaka nga les 11 les 12 il y a voyagé qui les 9 et voilà kokutanise na ba parents eza ke chaîne Jeannette Kinam télévision za chaîne moko za koni lien tambolaka miniature et monanaka voilà na ndenge tozalaki contacter tokotaki a contact na maman na bango et silai abandi ko sala maman ne voice maman na tindenga na voice azolela et voilà tindi voice moko na azolela ndenge nini comment mwana koko se retrouver bongo ba yibie mwana ye atikaki mwana epa ba parents na ye na Mbujimai comment mwana se retrouver na Kinshasa papa yibie ko yiba et voilà ndepe na tie nini appel vidéo ngabi ba na care pe bazalaka bakoki pe ko sala lo moko po akosa po azwa mwana nde ba sala appel vidéo bambo bandolela mama ye yo mwana bi mama na nga ye voilà la vie wana mama na ye voilà tout ce qui wana c'était ça nde tokotaki à contact et voilà maman azaki pe na ba incapacité ya osala quelque chose il avait contacté son petit frère ou azaki na ba moyen ya kosunga mwana o potokoma na niveau otokoma. Bon ça fait très mal. Ça fait très mal. Ya mona maman blokolela kotangisa ma ya misu na ye
à propos à moi là, ça fait très mal et tout. Bon, mais c'est Gloire. Oui, madame. Conseil nini okopesa ba boti. Conseil na kopesa ba boti dans la vie, on ne vit qu'une seule fois. Ouais. Et basalaka pe choix mbala moko. Ouais. Nebi mingi ba divorce mingi eza na consentement ya bato te. Msusu yo kokoza ke obota na mwasi o me comportement na ye ou bien comportement famille na ye e kaboli bino yo poza poso vivre na mbali o me comportement na ye na comportement ya ba msusu ya nini et c'est esangisi bino lisusu te. De ce qu'il faut retenir eza nelo moko te diable abundisaka makasi koleka mariage bien couple. Donc omona kutu bana mibali basangani baza ba master mais diable okota kaka diabo ekota ba okabwana. Totalaka ba P Square ba mapasa ba yemba ba dumi ba ifunanya ba nini mais lelo bakabwani une semaine passée ba utso bunda kutu basimba nini na nzoto. De yaya lukaki otia kiyana bango lukaki otia kimia me basimba ni. Bongo siko couple donc bitumbeza ka makasi mais pona ko surmonter yango faut boza la famille moko boyebi nzambe mon moi sinon mbali boyeba nzambe et puis ce que j'ai compris bolingo ou bien kobota basala yango na se ya immaturité te. Tango oluka kozwa engagement ya obota faut s'attendre déjà que tu es immature et responsable. Donc oza na moyen ya kozwa kwanga facilement ya kozwa nini po ndeti biso en Afrique eyebani nango ke soko zwi mwasi yo nde mobali muto lesa e mwasi akosala te yo ndo ozwa prise en charge na ye. Soki okomi mobali moko ke ozo koka kolesa mwasi tozo kolesa bana te ben compréhension eyaka ndo omona ko mwasi nanga aza ndumba mwasi nanga aza impoli nyonso wana mpona kaka o se débarrasser na ye o vivre seul et tant bo vivre seul na bakolo balobaka na bitumba banzoko matiti nde monaka pasi matiti wana eza bana boboti bana oyo bazotambola lelo na banzela bango nde babimi ba victime et dede bamsusu bakoma kobota pona aza prêté mais po amonaki voisine aboti po amonaki camarade ya génération na ye aboti nde bozomona aboti ye moko aza prêté mais ngana atsana ngazemi mama biso aza na biso fufu ka ngana liaka yango ya kolia mais fufu oya liaka bakatela ke nanu mbongo bima papa na bango et ko ya ko arriver papa akufi okomi na ba difficulté yango to senga na ba jeune boye kola misala ya maboko soki bozwi ba chance otanga classe te soki bozwi ba chance otanga ba classe bozwa ba étude au sérieux soki pe bokozwa bozwi pe ba makoki wana te boluki ba fond de départ pona ba commerce kozala te entrepreneur avec 300 $200 $500 euro débuter pe ba voyage no ya ba village ozobima na biloko okoko koma pe responsable parce que toujours ça la course na âge kozela pe koko ti to ebité voilà c'est un peu ça des conseils na bana basi bopona mibali ya bota na bango mobali o aza responsable un responsable ce n'est pas celui o aza makasi ya komemo na bar ya koleso poulet mayo ya kolangwisa yo zonginda kuno un responsable c'est celui qui prend ses actes en charge malgré ses faiblesses. Azanga te, il est toujours présent na banini na ye. Par exemple papa Sila il est présent mais à pesi moi na ne mukongo donc na ba responsabilité ne à s'absenter na ye. Voilà comme jusque là il n'est même pas au courant que son enfant est voyagé. Donc voilà ce que je peux dire. OK, bon. Monsieur Gloire. Oui. Apesi biso conseil. C'est à prendre, ce n'est pas à laisser. Bon, en fait, nga image oyo na mona kiango esalaki nga tellement pasi. Ya on embaki non non. Je fais au partage quand même tellement. Partage du début jusqu'à la fin, je vois. On a eu douleur wana esalaka. Oza mona muke, en plus oza mineur. Oza ko se retrouver na endroit où kutozo maîtriser bien te oza mupaya. Ouais. Bazo sakanelo muke ba beti yo muke ba yibi yo bilamba traka kinwa ndenga zaka so ableyi yo te mutemesi. Merci mikolo no ba omonisa bango bazo bleyi no mikolo ba maseba mikolo bosko maseba bato ya 10 ans. Oscar puis quand même ba parents nyonso il faut vraiment bozala responsable na domaine nyonso. C'est ça. Faut vraiment bozala responsable na domaine nyonso et tout. Le temps que mi bengi que oza parent, il faut bozala responsable na domaine tout.
la finance, vous êtes responsable. Physiquement, vous êtes responsable. Ouais. Ceux qui parents et silence, ça doit responsable, mais makambo on y est. Moi na mobali, moi sinon koko dominer ndako na autre. Jamais. Papa ndaza président, maman aza première ministre, ça le roi nani moi Soumino madame Judith Soumino doit sa fatigue banda lelo ou bien ngai ou bien mwana na yo fati na ndako fati pas toi aussi moi teke oza président mo très terre à terre, oza très louche de papa za la bonté, papa za autoritaire. Un papa papa en fait papa za nzambe, papa za Dieu po nzamba asalaki nde mobali na image na ye. Après asali mwasi na panzi ya mobali, mais mobali a mutu musu. Quand moi je suis là nga bato ba meka ko meka nga nde baebi comment je suis. OK. Oui. En tout cas, message est passé. Le temps que vous avez parents, il faut toujours aux là responsable. C'est un peu ça. Bon, c'est apprendre, ce n'est pas à laisser. Le temps que vous avez parents, il faut là responsable. C'est apprendre. C'est vraiment apprendre et tout. Mais c'est gloire aux en bateau, basunga kio et tout. Ce que vous avez moi message, moi mbote mon coco kio pesa bango. OEBC bango le quoi moi message et tout, moi remerciement et tout. OEBC bango déjà. Parce que toi entamé déjà vers la fin de notre mission. OK. Pour la réussite de cette première descente, j'étais pas seul, j'ai été accompagné. Moralement et physiquement. Spirituellement même. Physiquement, j'ai été accompagné par la police. Un big up à celui qu'on appelle commandant Zulu, le responsable à Sousiat Ngafani, na commune ya Selembao. Un grand big up na ba élément na enyo tout, ba Jene, ba papa Kadogo, ba papa d'élite, voilà. Et Pasta, commandant Fabrice, Boza Ebele. Et un grand big up aussi na conseiller communal ya Selembao, monsieur Charlie Yamba parce que tant on a koti makambo na kote ki likambo mo bo on ebeli mutuna makolote nebi ebandeli te na yebi ka ke mwana muke a voyager ka ko zui biyo sombele na kende bo faut autorisation parentale, faut que ça là ba acte, faut que ça et j'ai été coaché par papa Charlie Yamba na komaki wana bukumeska Yamba kinga ba salinga ba signature na ba mikanda nanga. Merci pour la considération et merci pour tout. Et à Lubumbashi, j'ai aussi mon conseiller, il fut mon réalisateur quand il était à Kinshasa. Actuellement, je travaille dans 3 agencies, Aro Kantompa, Aro AMK. Il m'a beaucoup conseillé pour na makambu oyoyope to sungamwana oyoyo. Et voilà, j'ai été contacté par-ci par-là pour na batu oyo ba sungaye malgré la plupart n'ont pas réalisé. Et voilà, toyebi réalité en boka peut-être faute des moyens, on peut pas condamner. Et spirituellement et moralement, j'ai été accompagné et avant d'arriver j'ai été accompagné par MDP Film, voilà l'excellent monteur et réalisateur, donc promotion clip, asali clip na $1000 à pamba bomine mbongo. Et mais tout ça clip na 10 000, mais c'est clip na $1000 à pamba bomine makamuto ayekola na classe. MDP Jos Lukuli na réalisateur na mususu Exoboy. Et pour na boza ba image, j'étais pas seul, donc derrière la caméra c'était eux et la réalisation. Et c'est que comme à un moment moko boye, j'ai été perdu. Okay. J'ai été perdu, batu bae ko pesa nga conseil na Kinshasa non, mais yo ibite ke wana eza musala na yo. Tellement famille monani bazo tinda mbongo biye kanga mwana wana ba persona na mande na yo avant otikaye. Ah bon? Et traumatisé kinga nazo ebate na kanga etote. Le matin jour à voyage koki ningina bloqué ngabino. Je dois consulter ma grande sœur maman Jeannette en Allemagne que j'ai sali Naomi de Bundes en Allemagne et Béni. Et batou yo au lieu bien souk singa sko mutema quand je dis au lieu bien on m'a rien donné mais bazol banango au lieu bien et souk singa mutema nga nakanga mwana po batindela nga mbongo ou bien neni
nabenga na grande sœur. Allo grande sœur. Ta problème eza boye fenati ezalaki bozaki mwana fala ke Lubumbashi me ba lo bane bo. E grande sœur bi non. Biso otozo sa to banango lelo te. On le fait pas pour la gloire de ce monde, mais on le fait pour la gloire de Dieu. Et puis abuti na ba difficulté okokange lisusu mikolo akoza susu na passe ko kanga ete tika nzambe akota na conscience na bango soki ba reconnaître yo bango si ba reconnaître yo pété bango na nzambe na bango mais tika mwana na sa nini akende. Et voilà, c'était ça. Voilà, c'était ça. Ouais. Bon. Là, sur le message passé, je dis un grand merci à M. Gloire, d'abord. Merci à vous également. Ouais. Pour tout ce qu'il a fait pour l'enfant. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, merci. Et il ne sera pas le seul enfant. Ouais, il va le faire encore et encore. Ok, message est passé, hein? Oui, ouais. Message est passé. L'essentiel est fait. Ouais. Exactement, en fait. Je dis un grand merci à ma famille. Un grand merci à mon Dieu. Je dis un grand merci à tout le monde qui va suivre cette émission. Abonnez-vous sur la chaîne. Bon, abonnez-vous sur la chaîne Jeannette Kinam Télévision. Okay. Et restez vraiment branchés. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.